Salut la famille, je vous crois bien important par la grâce de Dieu. Bandeko babolingo, l'air est grave. Bokoto. Panza vidéo et son abatebele au bix abatebele. Mundelo boko mona akolia basimbongo asi alie mbongo na ninga osaganate. Hello. Alie mbongo na ndenga kosakana te pas continuer kolia mbongo yango te ko alerter ko sa l'émission o bande ko pona kokebisa baike congolais complexé tant amonika posa mondele surtout basi ya poto trop de femmes seules na ba mampu ya bankema monike non mondelo ndem to ya kopesa nga via kochanga à l'aise malheureusement bande ko tato bozo mona photo o bozo mona. Personnellement, ça fait plus ou moins 3 ans. Mon délo a fait une demande d'amis sur Facebook. Nandi marapé. Après, tu as solo. Suspect tellement biso, si tu frappes biso trop na vie. Et tu timba tanga. N'est bloqué. Si tu zoba kile, ye a utilisé même profil. A utilisé le même profil, même photo, na ba combo différent. Donc, aza atana 100 comptes ndenga azana. Mais ils ont photo wana, mais ba combo différent. Mugomsu na komeli siko et puis azambambe. À chaque fois so asengi demande d'amis na rejeter ngo, asengi na rejeter, on a changé compte, a changé combo mais même photo na rejeter. Mugomsu na komeli nga biso za terroriste hein. Yo mutu moko sa tana ba kombo beleta ba compte belo non ezanga te fo za batu balinga ba salir ngai ngabi fo ka soni ayo ka pété malgré ça mikole ki na romone pe sur Facebook mais tellement ki pananga te na beta na ngai kara nzokande ngandenge na rejeter wana ezana bato bandimaka basala pe ba cop ba masolo ba lia bango bambongo en fait aya nano na likana idée ya business que azali entrepreneur, aza businessman, atekaka ba produit songolo pakala, asala raboye zongi saraboye, sukotango comme intéressé na lisolo, ale o memami na loyenge, siko asiblami nka basi. Asiblami basi, oui bika moi ça zara faible pas mobile ça peut pas faible pas moi aussi. Et doit timber la cop na timber la jenaille. En fait, c'est que j'ai compris les pauvres messieurs, o azana photo na ya nango yete. Et anango mutu mususu naza sûr et certain ezanango congolais o mutu osa bande connaît ba congolais ba ventiro baninga ba congolais ba géo parce que asali sabotage mingi na milieu congolaise mundele o bo mona ale basi ba congolaise mbongo na ndenga osakana te tanga yana na lisolo business après koti mamba bolingo na kati wana yo memami na loyenge ale ko mamba ba transaction ti osimi mutu donc abanda ba jango kala ba salela ki live na TikTok ngona yoka ki ngo kara musika tangu na moni photo oyo nga biye mundelo nzoka nde asala ngo pa bato belé et pa na ngaka kate donc bande ko za pasi eza mawa et on a bisa bino to sur les réseaux sociaux na ndenga bien réseaux sociaux ça la kate pona banti valeur oka ba pelisi live ba tondi ba millions ba ko finga ba onka ba mamba salité ba ya mama na yo ya tata na yo ya koko na bino hello mamba ya tina te mamba malonge ezate ba sujet moko ezanga ezata ata bénéfique te pour na communauté ezata édifiante ezo bakisa même pas un plus donc ba revendre tongo ti butu buzoba na buzoba et pourtant mamba osela ba émission yango mamba osela ba live yango. En tout cas, ça m'a mingi ça passé. Et ça passe et ça mawa. Bandeko fraude comme ma casse sur les réseaux sociaux. Plus ou moins 6 mois passés benga ngonene ba pirata Facebook nanga. Moto pirata Facebook nanga à partir de Facebook. À côté tina ba TikTok nanga yi. Bizarrement la zarson na côté na TikTok, attends na Facebook wana. Soka esenga ngai tindela ngai message to confirmation ça numéro mo balakisanga na numéro na yebi yango te zaka yanga te siko tellement ezaka passe bande ko tato bisa bino ba réseaux sociaux ezalaka safety oyebi ke mutu wana kota na TikTok nanga a changer ba bank ba
ba détail bancaire na nga TikTok nga pe na yeba na nga te alors bambongo wa pasi yo TikTok déjà bato baza na TikTok ba yebi TikTok ko tsana mbongo te nga na sala route ba live te ezala so boki vidéo so etala mingi ko tsata mso ko tsio ba centime o ka 10 centimes na sali 1 an na TikTok imaginez na 1 an wana comme na zana moins visibilité na parvenir au réunir moi ma bende 28 livres plus ou moins de 3 mois passés mon comme ça na kotika abona mais ko vérifier ngabi ah na apempiaka na zota moi 28 livres na lexango et sunganga atana bandenge mo bandeko bana na sala transfert ti lelo 3 mois na zwa mbongo tel j'ai compris que mbongo wana kende pa mutu oyo a piratanga compte bon tellement pe nazaki disqualifié na banini yango aya ya bambongo yango anakipa nango penza te et na kipa mikolo nyonso na kipa ko changer ba détail ya banque te mon oza libre nde na omekana tala so na yebi te ba option ni nango ifo na kota pona me na kende na vérifier ba nini wana nyonso. Les amis, faites très attention. Réseaux sociaux comme ya ko beba ya ko pola trop d'aventure na ba réseaux sociaux oh so mo muto eli cop na réseaux sociaux et que oyebi ete peu importe lo lenga zoloba peu importe ma ba présenter yo peu importe ma ba lobby na yo maman papa sala très attention ko procéder na lo yengete ko procéder na lo yengete nga combien de personnes ba yelanga ba cop na si na sala émission awa bato ebele bomonaka na réseaux sociaux surtout Facebook ba dignitaire ebele bomonaka surtout na Facebook eza nango bango te sur 100% 90% eza bango te ebele basela na Facebook te au mona bango peut-être plus na ba Twitter oh Marie-Olive Lembe na Facebook ezalaka ye te oh Denis Nyakeru na Facebook ezalaka ye te miyibi ba arnaqueur. Alors si on demande d'amis après bandi le solo na yo c'est quoi tes projets? Attends on peut faire un projet, ok je peux t'aider, tu as besoin de combien? Babandara bazala ngwana. Ah ok, y a pas de souci, je t'enverrai les numéros de ceux qui m'ont collaborateur, ceux qui m'ont secrétaire, de ceux qui m'ont nani et puis tu vas parler avec lui. Tu as le numéro WhatsApp, tant tu as le numéro WhatsApp collaborateur ceux qui secrétaire à soli na yo après le bin na yo que non ndenge za boye il faut tinda ba frais ya ba démarche il faut ba salela yo ya ba transfert tout combien au katam so 300 €, 400 500 ba zoba au kapé ba pesi tango pia mbongo na ba le yango ba bloquer tout yo si omona Olive Lembe alinga sunga moto asenge mbongo pona ba transfert to eto alinga sunga moto Samuel Eto ba Eto junior bomona kana Eto fils Eto fils lokuta ezalaka Eto te miyibi ya kosakana te ngana kama bato bele balia bango bambongo na babato wana elekelanga vraiment les amis na salika émission ya mokuse o pona webisa bino ke boke ba na réseaux sociaux elongi bomona mbunzu wana tam soci asenga o demande d'amis tam soupe possible solo la déjà keba encore ba congolais ba complexé surtout ba femme congolaise ba complexe à son mona mondela mona neti bino bokufa en tout cas panza vidéo ondeko et sunga bandeko misusu na sale émission mokuse vraiment ka po aider bandeko misusu panza vidéo vraiment et aider bandeko misusu boye ba mamni ezoleka na ba réseaux sociaux toujours au sale la oyo. En tout cas, soyez vigilants les amis, soyez vraiment prudents. C'était ça. Message à Mouké Tozaï n'a pas repasser. Yango wana kande na ebisa bino to ça et la réseaux sociaux bien et to pesa plus ba message oyo to ça plus ba émission oyo eko édifier eko bakisa un plus eko aider eko sunga batu na bandenge belé et non na ba mambo ezanga tina. Moi c'est la grande dame. Soyez un bano liboso en tout cas, ko hésiter te ko tika biso libonné na yo. Moi like, moi commentaire ça là bien, activez cloche de façon que ceux qui émission Koti rata elote aux notification mbala moko. Panza vidéo et vidéo panza émission partagée et ko ça là vraiment malamu mingi. Tomonani mbala ya sima quant à moi et pour na lelo to suki na tikibino et puis prochainement to sala lisusu kaka ndenge to mesana
kosala. Nzambe apambolela ngai bino et de bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye.